Bonjour, bonsoir. Biso na bino tolanda nano. Na Ariette Kajinga. Eza chaîne ya bino. Maman CC TV officiel. La prochaine fois que je vais chanter, je donne déjà le thème aujourd'hui. Kofi chante les deuxièmes bureaux. Donc vous allez louer pour n'avoir. Bon protéger les gars Kofi Olomide sim. Kofi Olomide. Place maman li akei mama nazana makabwa et matché tondi fandi. Est-ce que boko koloba li susu bato ba loba place ali akomi wana. Ah mama la ganzabe Yesu ma métis basala bino nini. Ma métis basala bino nini. Bonjour, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, les autres le blaming toujours à faire ya Kofi Olomide pour na divorce na bango na mama Lia pour na couple na bango na Cindy Leker wana bomo no milieu vidéo ezo loba eza ndeko na biso moi si journaliste na biso asa pe musale kitoko na Congo na kombo ya Ariette Kajinga pire seria Karim Mokondi la baronne. Voilà bandeko na ngai tozo lobela nini na analyse na biso te kolobela ndeko na biso moi si to chape vidéo Ariette Kajinga zo expliquer que to batela Kofi azo ko ganga pe na volume ya makasi na haute voix de tolobelaka que Kofi a perdre 3 belema 3 bateaux à baolinga mingi na 3 bateaux na baolinga mingi surtout comprendre désolé na tie photo falité mais na ocha on a bakisa surtout comprendre azolo bela fali ipupa azolo bela mama Lia azolo bela mwana na ya mwasi oyo alingaki mingi azalaki partout na ye to chape vidéo na ye na kombo ya j'ai travaillé, j'ai bossé, je viens pas. Oui, c'est vrai, donc on a besoin moi ça azoganga makasi azolo bela trop pour na Kofi Olomide bandeko na peuple congolais bandeko na likambo oyo eza ya jeté ne tozokendele makambo ya Kofi les besoins etc. je ne veux pas que vous viviez ça parce que je connais ça tu vois je sais ce que c'est de ne pas c'est vrai to perdre Kofi Olomide nga mama c'est mutu nazolo ba po nga vraiment mona nazalo kwa mama prophéteuse oui to perdre Kofi Olomide parce que auto kendele et que mabe Kofi mutu tout a commis na Kofi na la prochaine fois que je vais chanter je donne déjà le thème aujourd'hui. C'est quoi la prochaine fois Kofi chante par rapport à la divorce na bango na Cindy est-ce que donc vous allez louer na bango etali peuple congolais oui Kofi Olomide asa artiste monene na mboka c'est vrai mais to kendele yango ndenge to komi ko kendele yango te Kofi nyoso tozo senga na peuple congolais bala kisha biso nano Kofi na fali ba welelaka nini ba vraiment ba yebi Kofi na fali eloko ba welelaka boyela biso ngo parce que biso nyonso peuple congolais to yebe ke fali bras droit ya Kofi to yebe ke Kofi pire na ezaki ya musicien ezaki fali mais koyoko no ba yoka na lisu tendeti nga na yeba ngo te na kaka ke soki Kofi amemaka mama na biso mama ya bana na oyo Barcelone Niki Menga Barcelone soki na voiture eyeba na rakutu te fallait azaki contacter na eluka toujours pas problème mais toki nango bongo te po 2024 toyo ozanga Kofi parce que peuple congolais to telemi makasi ngana otaba vidéo nazo kokate pour na Kofi Olomide so to zongi pour la couple na bango ya divorce na mama Lia toto koloba bolingo so esimbite babitika eleki nyonso c'est bien lelo baza na bango te Kofi osala vine na Cindy bravo Kofi ça la vie na yo continue po eza déjà vie ya Kofi to mona ya boya tia okoma na mama Lia mobalo aboya babi banga mobalo aboya basi ke mobalo akufela de balobaka
Voilà la famille. Likamba Kofi et komi makasi. Et komi kobangisa. Ndeko mwasi Ariette Kajinga ndenga vandiwa tozocha video tolanda video na azo kobelela alobi mama Lia azui mobali moko aza artiste ya munene aza na mbongo. C'est bien congolais azwa parce que moi si so baboyani na mobali ndenge mama Lia aboyani na Koffi Olomide c'est obligé mama Lia akovanda bon te mama de Didi Stone faut appeler mobali siko problème eza wapi lokola zo mobali peuple congolais boko mi kotelema te to luka Koffi akufa tozo luka vraiment que Koffi Olomide akufa tokomi kogangela ngo bakeni pia na nyonso et comme matière à manger à goûtant non concert ya ba deuxième femme et bloqué ba problème concert ya ba deuxième femme na makambo ya vie privée na ye bokota ya moto mabeka po mwana ye pe azoya na actualité mingi na réseaux sociaux sino ezoloko moko tika ngo nano evanda kofata mobali ya liboso te oyo azoboya basi azochange baza ebele Didiston oza mwana liboso te papa boyi mama na atiki bino Didiston yo kutu Koffi Olomide atiki omukolo tuna bato mosusu batika bango bala mike Maman abui ya mobali citation oyo ya papa na yo bato ebele bakoprofite okoyo kozanga papa Didi s'il te plaît voilà tolanda nani video yo bisonde topesaki yo ide te yo moko olukaki baproblème na yo bolanda Ariette Kajinga Nzambe mama basa métis bazande la chance boye Koffi Olomide est-ce que okokoka pour ba information naza na mo place maman Lia ke kokweya Koffi Olomide okokoka okokobeta concert à Lia fandi bo ozobetela Lia concert Nzambe Yesu Nzambe yangai bon protéger les gars Koffi Olomide sim Koffi Olomide place maman Lia ke mama nazana makambwa et matché tondi fandi est-ce que boko koloba lisusu bato ba loba place ali ya komi wana mama na Nzambe Yesu ba métis basala bino nini ba métis basala bino nini place maman li ya komi déjà place maman li ya koti Koffi Maman, ma métisse, ma fille des chances, ma fille des chances. Tikata Karine Pandora, aloba que non, la maman de métisse aux cheveux bouclés. Ma métisse, pas un problème, hein. Ma métisse, pas le colo pété. Alors, bisoté, ma zozo, le colo kilo, maman, depuis ton fanda, ton kangama, pion. Ali, maman. Ok, bilongo boyoki ndenge Ariette Kajinga azosala bacommentaire na ye basa métisse loba Karine Pandora babi bino bafille ya chance y a pas de problème bola été beau partager tout le monde na mbala sima bye.